Mais par rapport à ma benaye, et bien c'est que nous à la rendre qu'on a binoté. Karine, on est en relation avec Karine. Makambo ya bangon ndenge s'est passé. Tara Karine a grande sœur. Tanya, petite sœur, Karine, grande sœur. Son problème à bongo ezali. To gérant na ndenge na biso na famille. So ebimaki na ndimite Tanya emo alobaki ayebine makambo na te. Est-ce que ça y est? C'est la même chose aussi avec Karine. Oko yo kasa eloko bien bato beti maboko soka mabe moko ye. Yekutu. Concernant PC ka ezamoko asala boulone ka bien. Po ya ngonde pe na mutememe ti poto wana. Asala musane ka bien, achela vraiment surtout mael et lisusu. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Cholicia Sompi, la poupée Barbie de la presse en ligne. Autrement dit, la remontada de cleboa.com. Gros bisous na bino, partout vos alliés, et puis ça dépend de herbe hôtel, la bisous, ceux qui toza la ton bonjour. Namo ibo l'après-midi, n'a pas quoi bonsoir, vraiment ton gabino mingibo. Continuez toujours à s'abonner à cleboa.com, beau aimer, beau commenter, ils ont bien, surtout vos commentaires na bino. En tout cas, vous continuez à commenter parce que ça a des nabino, moi avec ça en tout cas, pour aujourd'hui, on va aller recevoir pour vous celui qu'on appelle Armand Mokonzi. Armand Mokonzi a sa petit frère Karine Mokonzi. En tout cas, tellement Karine a quinte. Tomika epe kotala total banaliste to moba makamone ezo kenila ba internet ba mbilinga ba nini to bite to zwape mpanzi ya famille o penza za leki na ye propre. Donc makila ya Karine Mokonzi to bito betani masolo ndenge nini bazola makambo Karine na ndako. Est-ce que ba gérer kango ndenge pa ko ka gérer ngo ou bien les abango moko soit amo ba sala bango mawa ko mona ndeza la batunyo so bazalaka contre mutu moko nde batu musuzu nde batu baswana ka ndenge baloba kasi to Karine émission boy Karine miniature boy Karine logo boy Karine de to nga to yeba na ndako na bango bazoka ngo ndenge nini. Merci à de la nation tonton Banda, merci à Pichu Manga Boss Lady, merci à toi Marcus Ngangeli. Bon séjour na Berger Cordon place aux Ali, bon séjour na yo. Merci beaucoup à Herman Apoyo garçon Slim, Cleboa Mobimba, Moussala toujours. Bonsoir Armand, bonsoir, bonjour. Bonsoir Jolicia. Baroto soba Orlando, naza po savato banda pe sambote na bato soba Orlando banda mboka. Bon, on appelle Simbote na batunyo soba landanga mingi na Marie Braxton na Londres, na José Kalombo na Paris, na famille na Mobimba kaka bango tout na pesi en bambote. D'accord, merci beaucoup Armand Mokonzi. Merci vraiment pour l'invitation parce que parce que kuna yambi Armando yambi te mais Armand a expliqué bilo de masole banda ki bando gérer non makambo mususu boni famille makambo ndeni kuna izole kandeni makambo nyoso zandeni batutu bazandeni. Ouais, famille toi na biso posé qui mieza na ngona famille. On a biso à l'aise. Tout ça passe bien. D'accord Armand, avant tout comme parce que maintenant soir ayebi que tu aimes Armand, tozo to beta masolo Karine mais avant tout comme masolo Karine to banane Armand. Armand zalika Karine, ça tout le monde le sait. Armand ba semo bando travailler, tout le monde ka pouf au kata ne yebi to kokano vie ngote au kaka monde ngote ou bien mo kaka ozwa musala place mususu ndolo ba keno otika no monde. Bon, na kata ezaki par rapport ya yemoko Karine. Na tambola na logique na ye soit lobi stoppé na telemi soit lobi non zongela na zongeli po parce que ye muto ayebi mokili yango bien na okende ka ngulu boite mais à part ça ba activité mususu e bando permettre te que non na zo temps ya ko sala ba émission ngo yango wana mona ye que non na pemi na bando mona na pété quoi, c'est moins ça. D'accord, merci beaucoup. Armand, Ernest Tunyo Lobby Kenos au Kata, parce que Bando Tambola selon Karine, ça montre directement que d'autre part, Karine c'est une grande sœur, Oyo, Ajira Makamumsu Soupé, la famille Ajira Baleki. Naebite, Erabanda Kwebiso Kata, Isaki, na sens que Ezo Kenemabe, na sens à polémique, ou bien Bando Mona Kozo Kokano Mondangote, Yango Bando Salake, Akati Saoba Nini, Kende, Zongaboy. Moni, Karine a eu ça en Kata par rapport à
makambo ndenge ya yokela yango yaza mingi branché na monde par rapport na ngala kosala émission omona mpe natali yango te natuni mpe mutu te me ya oyoka nyonso bayebise mpe nyonso bon par rapport ezalaki mwa badébut mwa balakine mpe bando ozala ya kosalaka baémission yango nde ya bando omonela vision na ye nda bando ozelisa nga nanu keno yo ozala na okimia nga mona yebi eloni na osala na yo yango nomona ye mpe navandaki na ozelaka autorisation na en tant que grande sœur il faut ozelaka kaka c'est bon la ndenge côté monde yango nayebi ke osokotaki déjà na kati omonaki yango ndeni eza bien eza bongo ou bien eloko nyonso mabe na malamu ezangaka te monde yango eza nango bien mabe mpe ezalaka nango kamwa badefo ya bamakambo mpe ezalaka nango mais ça va kota mabe expliquer biso kota mabe eza nini kota malamu eza nini kota mabe mabe mpe na nakotanga te mpo malamu eleki ebele nakotanga mabe te bon malamu nango eza kaka keno ya liboso eza keno eza mosala moto asalaka bafutele mbongo eza déjà bien nango quoi déjà place oyebima mwa kanyaka ezobima eza déjà eloko moko bien quoi c'est un peu ça quoi eza nango ebele mais oyo napesi nano motu ya yango wana déjà quoi. D'accord, comprenez vraiment, on est avec Arma Mokondi, le petit frère de Karine Mokondi. To continue ce que tu veux t'asco ma solo yango oizo senake Arma Fabé Sabiso ba réponse. Arma Mokondi, première question ngezake l'autre fana yambaka Yannick Mokondi, oza grand fan na binonyoso. Na mika otune makambo par rapport à makambo bandole ka expliquer ngai na tuna epé pour ne pas citer les noms moninga na za vraiment trop na polémique té ko éviter pour ne pas citer les noms na tuna ke na bi eza na grande sœur moko za na poto oyo bat bazolo baki aza grande sœur biologique té à Karine mais ye kuna zolo baki aza grande sœur naye nengaki na yeba est-ce que c'est vrai aza grande sœur ou pas Yannick Aifsenga que non aza grande sœur. Après pouf to la mou to mo que non aza une grande sœur te patati patata bino ce que loko la bomola ka ondeni a beaucoup mo fan de la grande sœur mo bo biso so te ba aza grande sœur so kaza grande sœur te. Elo mo na loba na bozo mutu te na famille bo vandi sepe a komine ndeko na bino bo expliquer ba tupeke ndeko na bino avandi na mais par rapport ya mabe na ye ebimise ke no ala ndeko na bino te. Karine, on a une relation à Karine. Makambo ya bango ndenge s'est passé. Tara Karine a grande sœur. Aza petit frère, petite sœur et pas ya Yannick. En tant que non, ils a boulot na ye. Toro qui n'était pas tombé bisele musala na ye. Les a musalo et pesa ke moi mafuta, moi talon, moi nini. Oko bebi sangote. Ba ebinde nini babando gérer plan na bango. Ezate ke toro kota na kati poto bebi sakaka non. C'est pour cela que tout le monde doit soutenir oui, on accepte. Mais tant on m'a bien écouté, bami balé bani bami kolo babi de quoi bazo sale. Bani ba quoi arranger peso le kota na buzo mon abotika na soni. Oko kota na likambo ya metinga na petit frère na kota te et puis moi mobali pe. Yango no moni ezana o makambo na bango ba o gérer pour moi la pe que non ici là nango quoi. Est-ce que herbe qui va voice c'est ça qui voice moi bimaki que Tania pas aille parmi bato bando lo bazo expliquer grande sœur moni ngakutu boye makambo boye na boto ko zongo sango susute za mambo se lo ba mai kala boso ka onde bon nga pena vraiment la yoka ki en terre mais ce qui problème au ezali Tania Karine Tania petite sœur Karine grande sœur son problème a bongo ezali to gérango na ndenge na biso na famille. So ebimaki na ndimite Tanya emo alobaki ayebine makambo wana te est-ce que ezaye bakoma mixer pe ba voix bato quoi na ebite vraiment na ndimite ke non ezaye c'est un peu ça quoi ce qui problème a bongo ekozala on ne peut pas passer comme ça pour que non to bandolo belango quoi to lo belango na parler ouais c'est un peu ça quoi. Bon, Arma, bo fan na Karine, boye bien. Biso so peut te bien. Mais tolo parce qu'on a minito na journaliste aux invités. Nengi na eba Karine se comporte comment na famille. Est-ce que ça a un problème ou bimi Karine to lobaki boena bo Karine benge kiti bo ezala a na famille. Attends la famille en famille ku to aye sous problème bando zala. Quand la famille a Karine problème ezala te. Un problème est en ici mais c'est la famille c'est toujours comme ça moi problème est aux anango à salaki à lobaki mais
eza ba problème mo ba terre à terre en tant que bana basi moi ba côté na ba onde bazala biso ba mibali to s'intéresse na ba problème bon mais to ya ndé pour no chaka ordre na kati et place mo te problème ezanga hein mutu mo ta zanga problème ezala na ngome c'est ezala ngundenge ba famille nyonso ndenge ezala quoi c'est un peu ça quoi. D'accord, merci beaucoup. C'est un peu ça, famille Zala Bongo. Pour comprendre, Arma, il faut poser à question, reposer question, paf, à répondre à Katine. Question, paf, à répondre à Katine. Arma, tu veux ma solo, on dit tout le monde a mon internet pour faire un andaku. N'ebi que n'engo zana malgo zano, nani, ozano internet penzati. Vous allez plus focaliser na ba match, ba nini, mais. Moko ya bozala bofandi ata kokota na internet tende za ka boleka oyoki mutu aloba Karine kuto asala ki boye bat ko finga Karine bat ko loba Karine e boye na boye et ça la non ndé bon ata ke leki ya Karine exemple mon européen ça yo ya coach Ibenge place azali bambote belé na bi ke lobby to gagner na biso 4-0 lisusu comme d'habitude hein ba pardon na mingi na ndenga mona na finga ki opotala raka na sengi na ba pardon mingi parce hein eza ndenge biso ba fan omoni ba fan to za na ba comportement moko surtout nous les Congolais to ba comportement to linga kaka bien wanezala mabe ya te so mabe bien to effacer. Hein? C'est la même chose aussi avec Karine. Okoyo kasa eloko bien bato beti maboko soka mabe moko ye kutu Papa ndo finga. Déjà on est habitué à ba bilo moko bongo. On est déjà habitué et ça normalement ndenge zala nango. Toko kozwa te temps ya ko bando se focaliser kuna na kati pour que non to bando mieux qui ça passe non parce que ye moko yebi que non makambo ne zala bongo. Suppose ya mona kia mabe nga bimana po ko mona Karine te na lisola bala ya ovanda yebi ni mambo ngote so ba fingi ya osilika po mambo bala yebi ngote c'est un peu ça donc ko ndana na ngaba to ba fingete eza par rapport ya o bango ba monela nde bazo jigele ba pe bazo komisa eza lango bongo kaka c'est tout Congo vraiment. Siko alobi eza ndenge bat bazo finga eza par rapport à makambo bazo mona loba no Arma siko mo bozala bofana na ndako boki ke non para mo bo finga mi kuna na ya finga ke Karine makambo mo bimi kuna pardon makambo mo bimi kuna na ya sala ke ngo Karine oh groupe moi ezalaki kuna makambo zobima kutu Karine alobaki boye kutu akendaki nango boye kutu asalaki nango boye bino parce que bozwa kango non ndeni parce que ucholo baki non nde bat bafinga kaye bat bazalaka bongo bo comprendre que eza bongo sko RP bo fanda boki ke paramo bo Karine afingaki famille bo Karine alobela mabe bat mo bazalaki ensemble Karine alobi makambo mo bo yindi kuna comme exemple Karine a ko finga parana. Un exemple à parents est déjà sa fille. C'est la même chose avec Karine. Na habité Karine a fait un parent mututin. Karine a fait un mampat. Sans carafoute les billets ou yaekint. Nende na ebe. C'est impossible. Et ça va maman ya ba les on dit. Na habité Karine a ça la rane ba maman na ba toi génération na et puis Karine a ça moi la maison mais ya kala ya lelote ya tongo pe lisu bato ba ebiang ako kindo finga mampata na ndeni na ndimi angote peut-être yo zo baté nga na zo apprendre na poto kuna place azaya moto mona bato a maison mais amoko komedo message mona na Karine il faut zala boy mona na Karine chuto mona trop bête ça kuna bato musu baloba ke non akoko tambola te parce que banzo ibaluka ke kuna non ce qui banzo ibaluka ke par rapport ya bino bato internet to ba message ndenge tambolaka na nde système comment ba enregistrer ba voix ba tout ba mixera quoi mais je ne pense pas que non Karine a ko finga mampata je ne pense pas na ndimi angote il peut faire ba jenaye mais na bato yi ba yebani na bango mais mampata za na ba jana te ipo za mwasi mutu munene we raza muninga ya Karine te. So Karine a lobby le roman bo pona wera diemo de la forêt yebi a yebi Karine a yebi comment gérer lo kwana so ki za yelo mo bo ke no ya mabe ke muntu mo sataka ki na wera to nini na episode na ya solo ba Sankara ba la ke belé na Kinshasa mais ye moko Sankara so ki aye Kinshasa ba oyoka ako sala ngote vraiment pour ça. D'accord, merci beaucoup. Namoni Arma, en tout cas, il faut que ne bongo boki nenga lobby moko.
Maramono soit tokoka memaye aloba alobi nae Maramono soit Karine comment Karine se comporte à la maison comment Marambo les carans internet alobi ba sala bongo ba fan bazala la bongo ka bongo ce problème patati patata ezala na ka bongo conseil ni noko pesa Karine place à fan par rapport à Maramono soka au sangisi nyonso Karine afingaki Karine ba fingaki Karine ba lobela ke mabe Karine lobela ba tu mabe conseil ni noko pesa conseil na pesa ka ezamoko asala boulot ka bien po yango nde pena mutememe tipoto wana asala musane ka bien achela ngo vraiment surtout maele lisusu eza conseil ngala ngo pesa. D'accord, Marcus Ngangeli na monto moko na suka émission la biso Armand Mokonzi un mot de la fin par rapport à émission. Mot de la fin ezaka ke non totika na ba makambo yo ya ba jeune tokotsaka au moins ba parents tofinga ba parents bato tofinga bato moko boye o toyebi ke non toza même pas digne ya kozala pembeni na bango toloka to respecter ba famille ya bato babilo misuzo leka ba buzo bana moi ba réserve ezala toyebi lobité lobi toyebi te lelo bu yango tomoni Félix Tshisekedi président Mboka nana ndimaki yango nomona nzamba asala na bangonga na ye toyeba ndeni to respecter ba makambo lelo pe Armand na kotambola bo mutu moko à travers ka Karine te na aider Armand to à travers Karine a betinga to par rapport ya mutu moko pe afinga ou bien Karine to quoi atambola bo fan moi Karine ya afinga bu au moins teke komi buzoba to za sko na ba respect moko bo ya ba famille ya bato ba respect ezala po eza musala ofinga te ya musala opesa sango ko pesa la mo actualité moko boye loko mo boye ya bien mais eza te pona ofinga te nka biso ba congolais ba tuto basi sango pena na mambo ofinga okota kana ba nini yango na zo lobela na mutu nyonso vraiment o ya moni que non ala pena na éducation mieux akota ba mambo ya ofinga ba parents ba nini bosuka entre bino na bino quoi. C'est un peu mieux comme ça. D'accord, moi, ma salutation. Moi, ma salutation, na mingi, nazo pesa na Yannick Mokonzi. Yannick Mokonzi de l'Afrique du Sud. Ah bon? Ouais, Yannick Mokonzi de Yann. Yango. Na bike no lundi to mardi nazo CP là. Boti na kanda ya Cristiano, na kebeta bale moya bien. Wa pena. Nga pena za équipe nationale bambote na nga kaka na coach na nga na benga ke coach na nga po nga mwana vea ya lelo ti lobi Florent Ibenge bambote bele bambote mingi na famille Mokonzi Mobimba Kevin Mokonzi Tracy Mokonzi na pesi bino bambote bambote na nga na maître José Kalombo mutu azomona Canada lokwa sima toilette ya kenda ka ba va et vient nyonso na Canada bambote na yo ngwana maître José na pesi bambote na bafano nyonso balanda Karine pe balanda nga bambote na bino ngwana bon na bandi ozongela malembe quoi bambote na binoka. D'accord, merci beaucoup. Nous voici déjà à la fin de notre mission. Là, c'était Armand Mokonzi, Bokinda Lobby. Armand ne parle pas trop, hein. Elle va pas m'inviter. Tout le monde va forcer. Armand, le babo et non, tu vois. Azaleti, Yannick te, Azaleti, Batanya te, Azaleti, Yagite. Donc, Yazam toi, Moni. Qui en bien. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Merci à Jolili Atala en chair et en os. Merci à Yadjo Ngonda Imen, Babi 3 fois prêtre. Merci à toi, Marcus Ngangeli. Merci à tout le monde qui m'aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Des gros bisous et des gros bisous à vous. Restez branchés. Bisous, bye bye, bye bye. Marcus, je n'ai rien compris là.